Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Tout d'abord, bazana nous bayaya au biso to kuti na musala. Balaki si biso makambo belé, to si exemple belé, to travailler na ye ba film belé à Libanda, vraiment et puis c'est vraiment pas. Parce que ça sert moi ça qui succès na ba groupe salon wana ko jouer na ba lipati ba sengo ko jouer na ba vedudungu afura ba kokodio ko ebika batango wana. Pacho ayeko atindi voice. Donc pacho lelanga bi pacho eza suni na ngotsuko sa biso boy parce que biso tozaki ka ligne. Pacho eza biso mama za esute mama kufi. Ah mama. Yesona jilanga injambi. Kaya yesona Michel Mayabo. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. Bonjour Congo Gold Télévision, il y a Michel Mbayabou, moi à Londres, solo. Et bonjour à toi, mon caméraman professionnel, hein, Mike Chiswaka, petit mais costaud, petite taille mais travail et belé, solo. Aujourd'hui j'ai l'honneur vraiment, mais avec beaucoup de tristesse, hein, de présenter cette émission et surtout que toi tu peux perdre artiste et mon est vraiment un théâtre. Mama Tikibiso. Donc c'est vraiment pas Simingi. Qui est cet artiste à Koufi? Aujourd'hui, tout le question Nana Koufi, c'est Maman Mindondo, doyen du groupe Salongo. Et comme présidente du groupe La Source Intéressable, hein, mais aujourd'hui, Maman ne plus. Tous on a commis à Lemba, précisément à Lemba Terminus, là où habite l'artiste Maman Mindondo. Et voyons d'abord Dengue Congo Zolelaye. Dengue artiste s'est mobilisé, Dengue presse en ligne, s'est mobilisé vraiment Bazali présent dans l'histoire. Bon, suivons d'abord cet élément et on se retrouve juste après. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Totiko Bungi c'est Bisso, maman, mon quoi doyenne art dramatique. Elle s'appelle Maman Mindondo. Atiki Bisso na Tongo Yalelo. Paix à son âme. Nos sincères condoléances à la famille d'artistes comédiens surtout. Vous avez belé dans le monde. Alors, je suis avec Roger Mwanamboka. Tout ça, interview toujours pour tout sur la nano. Pour chacun d'entre nous, on a un souvenir de Maman Mindondo. Et vous êtes le porte-parole. Mais, autant pour trop d'artistes et comédiens, vous avez peine tant trop, il y a d'artistes et comédiens. Oui, moi, belé. Bonjour Mwanamboka. Bonjour Makaya ZBD, mon frère. Mbote Baïban Sovazuli Bakwa Bolandi Mwanamboka Roger. Tous un sentiment de tristesse, tous un mawa, de tout vendre à perdre Moko Katinabiso, ou tout bander aux appels ensemble à Tigibiso. Il y a un moni tout handicap. Maman Mindondo, Asali Bambuto, moi de autant au carrière nésalité. Parce que Asali est belé, a oumeli vraiment dans le monde d'Angoya théâtre. Mon amboka Roger, souvenir n'a pas gardé Maman Mindondo na Katia Motemanao. Autant que mon aura toujours photo naé et comme on a des photos comme animé, mais qu'on bougeait, mais na Katia Motema vraiment et qu'on a animé. Courage naé, d'abord courage. Azaki tantine mo madame mo courage. Avec na courage et comportement naé, comportement indépendant.
ils ont attiré un mingi na kansagaye parce que aza ser moi ça qui succès na ba groupe salon wana ko jouer na ba li parti ba sengo ko jouer na ba vedudungu afura ba kokodio ko ebika batango wana Mindondo aye ko sala groupe a balé na ye azwa ki ba fille bien le roi ba Cynthia Bombo azwa ba te belé na kati wana Ser Mindondo ataki audimat na été mais tant ba do partager ba pouvoir na corporation na bango ba comédien ta la poste ya kezo protocole ya ANTPC donc azaki protocole ANTPC donc yem tazaki maman sociale ko ya mbara ba paya donc yem ta mbara ba paya be événement nyonso tout ya ba comédien donc plus précisément ba matanga ba artiste tout ba précédent ye muta sala protocole ya ba matanga na bango. Alors simplicité ya zaki na ngwana autant le teka bando tateka za Mindondo joana bali parti a joana ba sengo ba sala ba six na ba équipe nationale à théâtre le rôle ba groupe salon ata ba no talenté ya zaki soki pendande tinga piroger na ye matanga bien comme ba comédien il faut donner nga ya mbanga nga mona ko mituna na zanna nyango pa na ye o senti que mto mona ba valeur na ba respect a KIP na douceur nyonso to otika yo esiko abongiselo vanda et yemo sa de tout non so za bien se sentir à l'aise ya moni lelo poto bouger bana poto bazo benga nga bazo ndimate mami lulendo na Strasbourg a bengi nga zo ndimate ser na nga Pauline Soda na Château Rouge ba ona ba mimi chikeva na ba papier yala ba bengi nga ba bipi Roger est-ce que kaki oto okeza solo ke Mindondo akufi ngana binga pe na yoki ka bongo mère Zouzou na lui alobi pi Roger comment nga mona otinde lombongo na Western comment o comment pendo zo information pena si c'est vrai artiste na mso to linga mingi Mindondo laissez-moi vous dire aussi qu'aujourd'hui ils ont une réunion moko à NTPC conseil gratuit à tous les artistes et comédiens tous les laïcs vraiment et ya olelama bon les laïcs vraiment et bien surtout ko katana mpena ba répétition to concentrer nanu pour biso go to bibia gouvernement sunga biso ga mo muke zebede côté to olelama t'inquiète en tout cas c'est wana olelama parce que moni tala dandenga lela moni bato tout bazar to abandonner misala na biso to abandonner tala ba groupe nyonso tout banda kuna ti boyo tout ka ba groupe théâtral na bino ba journaliste bo abandonner misala boye awa poto lele loga mko libosa kufi bam soupe non bazu information te bino nde to pesa information be bazwa na bige ba docteur Igma Longi le chancelier ba oyeba ba président golf kizola ba oyeba ba tebele o balinga biso ba Bruno Lubika ba oyeba ba MDD business fiston ituku o atika ba comédien te ba roluka ba ya ba rochapso ba boko na bige ba konza mboka ba olela biso ba olela elongo na biso c'est déjà bon ba kundi mame waso bien bakundaki président Mundweri bien na yebi ke ma Mindondo pe et ozara bongo o comprendre. Merci mon ami Roger pour ça nous vraiment à chaque jour ya matango yo to bala toujours ko ma soleil évolution ndenge ekotambola alors CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Les amis de la troupe théâtrale, la source intéressable, donc les Iba Oyo et Kaukakate de Maman Mindondo. Ah, c'est quoi ton côté bon vraiment sur la peine bana oyaye ou babana qui toujours qu'on soit film ou maman pembeni ou babana qu'on soit la bonne éducation pembeni à maman. Bonjour ma soeur. Bonjour Zébédé. Je sais condoléances. Abeli nini. Pe malade 18 ans boni. Akufi nangonga nini. Oui, maman vraiment abeli maman makasti abelaka. Abelaki elekaka nango déjà. Des fois belaki elekaki déjà to yongo to ke ba 4 mois 5 mois. Et qui koyoka bien. Après koyoka bien yoki bien wana et subitement maman ayaki ko kweya. Akwei azui choc place oyo abuka na kakala. Isila nango pe mama pazani bien osa ba activité osala nyonso. Bina pas obina sani pe manzo to makasi. Kara lobby to yo ka leki na ye
Pacho eko benga biso parce que tana groupe mo tozala nango eko benga on a minute obobonde la pona mama tozana mama na hôpital awa na terminus kakuya ki tozana e quelques minutes ayeli susu on a erni nango wana ezaki vers ba 18h ya lobby 18h ya lobby et quelques minutes ayesu kotinda esusu message ote tozana mama na mama em azana salle d'urgence Patrick osunde salle d'urgence ndeni simobondela kaka tuzobondela nzamba yokela biso mama koyoka bien donc ça va biso awa to bongama to ya na tongo poto ya kotala mama. Tout ça qui est toujours en ligne là. Et subitement à partir de 4h du matin, pas toujours avec Atindi Voice. Donc pas toujours les langues pas très sonnées dans notre salle bisobou parce que biso tout ça qui est en ligne. Pas très biso maman ça sauté maman Kofi. Ah maman. C'est facile kobeta lisolo feti, c'est vraiment difficile kobeta lisolo ya liwa. Personne torbo ça n'a jamais. Et tous les gens ba bazole là. Mike, on marche. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Jojo, actrice et groupe Source Intéressable. Jojo, bonjour. Bonjour, papa. Souvenir nous regarder maman na katia motema na yo. Blague ni maman na go sa mingi so vandi na ye. Ba souvenir il est belé. Tara moko. Ngala banda benga mami so da rep to sisi so na bwaki ka mami batunyo so bazui. Mami umela. Asa maman a gardé le montant na banga no sa théâtre terre na uta penanda kuna biso ba meminga ipanae et lokali biso sanga bijojo oye théâtre siko yebi no maman on les a raté oye longi toko mais conseil no pesa o kulinga bata théâtre te ko bazana lo te ndi baloba ti abi décourager oka a décourager attendant le baba msuba linga bata solo mais la plupart ezaka ba blague bo c'est ba blague ba monyo poser kitoko peut-être ay pembe no après simbi to banjo regretter ndoko ye théâtre ma to ina benji oka yango wana kozala bilinga te konyata te donc c'est ma maman na ebe pamba bina balete abi obina ngamba meza passe abi obina na bina peut ma spectacle comme tout ça na donc c'est ma maman personne maman Mindondo très cher Mike Chiswaka caméraman pro CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie.
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Là, je suis avec l'artiste et comédienne Maman Flore. Bonjour. Bonjour. Tu as présenté ma condoléance à la famille de comédien. Merci beaucoup. Maman Flore, choc qui frappé biso na mokola lelo. Souvenir nous regarder vraiment maman Mindondo na kati motema na. Ba souvenir ezebele. Eza tellement ebele ya malamu eza ebele. Donc aza yaya moko bao ba yaya balakisi biso musala. Tout d'abord bazana no ba yaya o biso tokuti na musala. Balakisi biso makambo ebele to tout exemple ebele. To travailler na ye ba film ebele ya libanda. Vraiment, et puis c'est vraiment passé. C'était quoi les derniers films aux habitants à travers Maman Mindondo? Le film en Oleke Belé, vous tournez vraiment chaque jour. Chaque jour, on est belé. Donc, et puis si pensa passé, parce que Eza et Loko to s'attendait qui n'angote et l'oro moro est brisque. Donc, sans maladie, abilité, oyokao liboko pasi o nimité. Donc ezalaki avant-hier abande koyoka liboko esalaki epasi liboko kaka esalaki epasi akala wana kala. Donc liboko yango esalaki rouge mbala moko esali neti kovimba eyokoma na pokwa nango aye kosala crise bamemi na pardon bamemi na hôpital moko ya basango ezali awa na Saint Gabriel. Tant bamemi bakomi wana na Saint Gabriel babi ezaka na bango te ba transférer bango na mama yemo tant bake mama yemo bakotisi na soins intensifs akoti comment et puis au comme à 4 heures il y a l'élo nous donnons au tika donc c'est ça vraiment je souhaite au pèse bien moi mon conseil pour les lèvres vraiment comme il faut parce que nous sommes dans un pays où vraiment l'artiste va valoriser la banque minité et bien de beaucoup ses valeurs. Sa valeur d'ailleurs tout fait ça rango déjà malgré tout ça négligé mais tout ça la toujours voilà tout ça la le tout possible pour na biso moko so likambo ekoyi boye ba cotisation na biso na bandeko bazali banda o basunga ka biso muke et alors nous ce qui nda malamu vraiment to tika ete to kenango tina suka. C'est une fleur même après obsèque aux allez inviter dans la plateau sur la traite. Merci Nazar. Gentil vraiment. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, veuillez dire merci à Michel Mbayabo, le patron de cette grande chaîne Congo Gold TV. Abonnez-vous massivement, je vous dis la vérité. Abonnez-vous massivement et donc pour l'anglais on a des détails. Merci à toi Mike Chiswaka, caméraman professionnel, parce qu'entre ces deux mains il y a une caméra professionnelle. Merci Mike Chiswaka, merci Nabana tu à Londres. Moi Naboka pena mabanga zalité comprenez zali makambo matanga. Et à toi mon épouse Sheila Kapinga. Portez-vous bien. Bye bye. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie.